Oh, j'ai garçon le colon aux Maman, biloko ngomi kangana na ena moti. Ngana tunio soki asa a servir ngambongo. Azali mais la sala ka boité donc so pe okuta ki tozo na bateau ngo singa mbongo. Possible. Mais c'est pas possible. Le téléphone T pour la faire dans la gambela. Maintenant on a Tu ignores mes appels. Yo dois ignorer ma peine en moi. Yo dois ignorer ma peine en moi. Mais je vais chasser tout le monde ici. Je vais chasser tout le monde. Bazalaki na captain, il fallait se trouver qu'il Djobour. Mais il s'est passé quelque chose là. Hey. Kasoro. Mon bali là-bas. Kasoro. Gino. Ouais mon frère. Oh mais regarde celui-là. Non mais attends, c'est pas possible. on a flat choyo et ça lui perd tu bien gagné. C'est quoi pour tout le corps on continue pour tiko pour a poani. Olongwe. Toye ba bino joue beaucoup fat. Bata misala ba ya chafler, bata hotel ba. Toye ba na to toye ba bino. Obi, ngala famille. Mission de bataille. Mais je suis en train de parler, tu m'interromps pourquoi? Tu m'interromps pourquoi? Non mais je suis en train de parler. Mais c'est toi qui le reçois, c'est pas moi. Il m'a rappelé au charge ici là. Bouchon les ânes. Bouchon à la terrasse à wa. Terrasse à classe. Il y a ma grande dame. Ta so ya c'est ça nga ba jio ba fierté ba wow. Maman, c'est nécessaire na no sa musala yu la tsanga o c'est nécessaire. Donc il y a la casse comme ça so bengi. Non mais je peux l'appeler une seconde s'il vous plaît. Madame boy comme complication. Bongo la tsanga musala to ngam to pe so ba o. Ah, yo pe so tombo tete. Oh, est-ce que na ya ko sa malgré balinga ko tanga yete na cour des grands yo me ko solo la lelo papa pour tout bonjour o se kinga vambo o se kinga leni ba moi 2025 ba na brutalité makasi na cour des grands comme on les a na cour des grands comme nanga na moni yango te na buku ya bomoi ata comme nanga na moni yango te ya mama Belvisa les ali voilà nyonso bolingaka garçon ali tutu ya mbuma na zolo mobala taille S et tolo mona nga 10 ans elo bale bomanga biso mibala taille S la émission biso mibala taille S et tolo mona biso yango ezo boma l'autre est là kasi te na tika na défaut yo be fo mekisa te no mekisa te ya ba mekisa bi mekisa te tala moi si nyama nyonso za nyama kolia te ah OK nyama mususu olia ngo boye eza lokola mbubo bimanga na soso ya bololo oui OK et baby si vino mobile OK tala mwana mwasi mamba o détruisa ba vie bala mibala bato akufela mibali soki 3 fois mais na moni pe santé ya papa c'est zongi penze kitoko groupe pe zongi na mona ba répétition azongeli pe internet to sola na donc ba mote belé na batutu bolanda biso jouer ya famille botaye OK popolipo première ba deuxième ba classe saka mbongo somba ka billet OK donc somba billet na $10 somba billet na $30 VIP donc famille bota toza likama mutu te voilà tika au moni oleo so na un système en match d'entraînement OK oui Sirvet OK match d'entraînement donc toza toujours na match d'entraînement biso toza na événement biso munene famille bota boza de partout en tout cas lelo nde na yeko comprendre que tina nini batu ya sila bavana na plateau ba finga madame Belleville très et puis si la boka ba roma banga pour Belleville a traumatisé vie ya sila très bien sur le plan artistique na lobi yango oui so atali bo abi non to kenaka na biso kelasi moko mais ngai na rataka ba cours voilà mais Belleville arata cours moko te mama batu babengi nga na Brésil batu bazobenga ngati na Bethlehem OK et pas ya Jésus ezalaka ni ata kolo bazobenga ngati na Kuala Lumpur bazobenga ngati na Venezuela na Arabie Saoudite Gigi Katema depuis Arabie Saoudite famille bota voilà to kiti na Egypte wanito Esther Mouchapa na Egypte do lelo na yeko découvrir téléphone na ngai ezolela tangu nyonso papa kulutu ba base nyonso ya ba famille bota ndenge toza mobiliser OK papa kulutu yebisa bandeko no nyonso papa ba yoza mukolo omela masanga na kaza libaya voilà oza yaya baleki na nyonso tu
yebisa bango mot d'ordre ezali oyo ezoleka pa bavoisin etali biso te alo jalousie te na bite wana tikela kope ya bamayonnaise na bakisa shoga. Ok, très bien. Wana kope na bango bazokoka balingi baninga baavanse te. Et preuve ane lelo toyaka totalisa niveau aussi laza tozalaka mpe na besoin amata mpo akozala Belleville ya lobi. Très bien, oui. Aza relève. Ah, ceux qui Belleville à côté retraite, il y aza relève. Ok. Tokoki mpe koya totie poids. Na bato baotie poids bazokoka te. Bon, boni batiaka ya anniversaire ya madame Belleville. Te batiaka te. Batiaka te. Mutu akoyebi so ke Belleville kandi lelo aza anniversaire ya sœur na biso sila eza lokuta. Ok. Aza anniversaire na été bango ne ba fanatique ne ba ponelaka yeye. Anniversaire na bango préféré madame Belleville mais madame Belleville ça maman mutu aza na trophée ya meilleur scénariste ya Afrique centrale. Voilà. Mutu lelo alongoli tete komaki lokola ba obela ba kongo elombo ba kitunga na balabala. Mais zaki bongo même comédien akufi faut ba kongola mbo. Yoka suba ba maman. Maman Olive tala. Yoka alisu maman Olive tala likambo. Même pas. Na ba comédien parce que bazo tourner, bazo zo frais de régie. Bazo bomba. Ate za ya mingi te, mais ça quand même oyo zuma ya koloba ke azo corrompre batu. So yoki mutu lobi bongo langa cha ba faire. Na atina bino bobe sa frais de régie. Le problème c'est ça. Ika ma frais de régie ezalaki deux personnes ba vanda. Belleville a fait des régies yemoko. Na kopesa autant, na kopesa autant. Au jouer 10 tableaux, au jouer tableau moko, il faut offrir des régies. OK. Mais le loto yako mona ndeko na zuma, ninga panzaka makolo na kata ya émission, on dit moi ça linga bota. On a système ni on a système ba. Na ebite système ni ya ko panza makolo bongo atakutu ba toba. Na ebite zani. OK. Ya kebala biloko ya. Voilà. Somba bimpa mukwasa hein on bengo defa na ça vanda na kit. Donc cela veut dire madame Belleville tala lelo amemi so showbiz oyo par complexe pe ndeko na biso ansu lozola utaki poto ya zani diaspora mais mutu avanda pena kishasa batumba posona de no batumba pena misu na zo mona mo pe chega bete matolo vous comprenez donc lelo a signé showbiz d'abord okoki kozala na mbongo nde balobaki intel aza na mbongo mais organisation voilà bureau nini ozala bango so otali lelo entourage ya madame Belleville ana bato ya mayele ebele depuis ane ebandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Et puis na ba bazaki pa ne ba longwa mayele yana toujours ya Belleville. OK, en tout cas papa Kruto rappeler loko moko entre bino lelo ba proche ya Belleville soit ba communicateur na ba communicatrice ya Belleville ya lelo na ya kala différence eza yani te différence ya makasi yo mona sika oyo madame Belleville a ta lettre mo ba lobiki na lingi ba anti valeur te pembe na banda biso to ya mais ba resi ba benga na pour anti valeur OK as anti valeur makasi bato wana ko fingisa oyi bato afingisa madame Belleville quoi ba époque na bango na te ba resi ba mura ba leki na malika manya ba Fivette Mayamba génération na bango na ba fingisa madame Belleville oh bon tendance azaki aza génération ni ya bango te oh
tendance aye na sima makambo wana nyonso to ayene lobi ya kaka. Ok. Tendance azaka bakuku série ni tendance aza chinoise. Mais chinoise ba bengana na live. Ok. Ah, yé ba bengana. Ah, yé ba bengana pe na Clarine na so la live. Ah, c'est mami to lingi na biso yete. Aza vrai te. Ok. Ba chinois ba bengana en plein live nga pe na zaka ta la live. Clarine pe ayaka na vérité ah ok yeba na Belleville na Congo ya a répliquer loba ke yem taper ça madame Belleville numéro Karine. Na lobi. Ngai ya na écoute on a sali na kuti Karine internet. Poto to kosa makambo te. Karine azaleki na âge. Pananga. Mais na kuti na internet. Eza batu basala théâtre za mwana mukema za na nenga niveau théâtre. La carrière à Lekio. À Lekio. Voilà. Toko pesa exemple. Micho Bozo. Na ya Elko. Micho banda théâtre liboso. Mais ya Elko aza mukolo na. Oui, même Naomi Lufuanke na théâtre. Ouais. On se comprend. Donc lelo yo makambo alobaki wana eza lukuta. OK. Karine azala déjà star. Et puis film ene zaka film à Papi Kader. Ouais. A joué ça à Madame Belleville. Na Karine Mokonzi. OK. Et tawana ya zolo bawana. Yem tapé ça ana kupisa Madame. OK. Ana kupisa Madame Belleville. Non, ataka mida rappela ba zoom na ba tendresse. Boko ça makambo lokola ba ta famille bota te. Voilà. Ba ça la promotion. Biso eza d'abord Belleville kandi. Donc tant na biso le leza lokwa tant na bangote ba fingisa Madame Belleville makasi yango moni ba resi ba bloquer a kosela batu makambo ba bloquer nga pona kovo ba bloquer nga pona boy Madame Belleville lingaka bêtise te yango moni alisa bino même baleki nanga keba Madame Belleville soka lobi na yo tika ona Belleville kanda o diriger voilà au moni lo siko biso to ka loba ça cause moko normal o moninga na baki 2025 Zouma n'a pas imposé mon respect. Tendresse n'a pas imposé respect à respecter Belleville. Très bien. Miss Lolo n'a pas imposé mon respect à Yagola à respecter Belleville. Au moment où moi mon balo il y a match quoi toi ya faire na kitio Belleville a icône était a légende était. Oui. Et ça ba manque il y a ba crise des mots. Légende il faut au cola carte. Voilà. Pour pas benga Belleville légende il faut pas zélater ba légende à tête ba kufa. Ba exploit sali déjà. Désormais, Belleville a un exploit munene o asa ide exploit munene koleka prévenez qui ça choka banda théâtre soit disant libo soit Belleville. Est-ce que qui ça choka ça na 5 films à comment na mboko yo pe na poto. La mawana et sali o kitoko. Voilà, merci. Au moins avantage ya kopakola nyovie belete. Avantage à pas nyovie belete. Au monde bimi na eloko wana. On dit moi na mobo il y a 15 ans. Il y a 14 ans. Vraiment. Au monde nyovie personne comment parola ngo et puis ça ba mbali pe misusu bikanda. Ozo parola ngo. Ouais, pesa bino kanda. Koto ozo sa ezo souhaiter le roi mboa boti la césarienne. Ozo mona donc ozo mona. Mboa pas boti la césarienne. Koto on dirait mboa ba maquiller donc on mona elongezo yeba na te. OK. Mais soko tali Prince Lwamba la ta kiam. Yo latiam biaka zanga lati etikali bipine na kolati sango pe samiga amba pa kolata samiga pa kolata na ba tantine mususu pe ba kolata si fa lata si OK moi na biso pe fa lata bozo sala tozo comprendre mais soko tali ngambu ya ndiko na biso sila ba fan ba koma ko lemba matolo makasi ba charge ba vie na bango na ebisi et puis mususu pe ba yebisa nga bakatela ka elingala. OK. Boni boyeko. Bosaka na ba chaîne na bino. Tolembi bino pe. Voilà. Biso to soutenir ne artiste na biso. Très bien. Moni place na mona ki ser na biso. Il faut kata hémorragie wana. OK. Voilà papa Kulu. Pourtant akoboya na ye na kombo na ye. Yo peso ibute mesuki. Toza na maîtrise. O koma abaku famille bota révolté o komi abaku. Siko biloko wana ngambo ya ser na biso sila ezalade. OK. Kuna ezali poussa ambiance bana balema tembele. Finga Belleville pour le coup moi mata. Salle d'attente pour jouer pas sila, il faut finga Belleville. Très bien. Il faut finga ba comédien. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tozo kende déjà bien événement ezaka moko le 29 mars na showbiz en tout cas bokozala décider événement événement du siècle 2025 muto bela te muto voyager pété faut pas vivre en là bokozala na Kinshasa muto voyager te muto bela te tokozala wa actualité ya lokuta to boyi pe o fente moko boyete
Oh papa lobby, nalanda. Oh maman lobby te. Bozala, bo vivre. Bon mon année va fêter la fête anniversaire. Et puis 7 ans. Il y a Bella production. Ce qu'on est là, on comprend que madame Belleville a Hollanda ka idéologie à baninga. Na mwana ko kisi 7 ans. Na wa za na 5 ans. Na Hollanda moninga. Omoni biso na dash balobaka boy. Mino akoki ko salela lolemo lolendo te. Pour akuta lolemo. Akuta lolemo, très bien. Vous comprenez? Et puis tu as bakisa subu, makako soko weli ne coupé. Tikela ya ozanga sika ocha mukilo. Très bien. Sikoyo madame Belleville lelo, ce que tu okanisa ba ya Solange Mindondo. Oyo bande ko koma ba filme. Période moi ça mona pas si producteur a Betio Magoda. Scénariste a Betio Magoda, caméraman n'est pas vraiment. Ba Solange Mindondo ba ya ko bikisa quand même bana basi mususu. Preuve ane ba ti dengange en Afrique du Sud. Voilà. Ba Fanny Katalea. Oh ya kala. Ba ça ba produit ya Solange Mindondo. Eh ça ya kala ndé. Ah bon? OK. Donc ba ça ba produit donc on comprend. Ba dipine ba ça ki pa ya donc ser na biso ya ki ko tia et là on a banda ko lela na kala. Obinga za parmi bato na lela pa ba scénariste na ndotanga ya lune. Ya mode. Botika nanu pe magoda nanu ya ba fi, bocha ba fi ba yebi musala. Voilà. Poso to otala batu musubo ba yebi musala ti. Na télé maka série wana preuve anenga moko lokwa ba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même, voilà. Na zwaki bandeko to zaki na bango. Oh, quand tu as signé la contrat de Bella Production, il y a un tableau au cocaté, il y a un épisode au cocaté. Donc, cela veut dire, Lélo, Madame Belleville, en tout cas, bravo. Ok. Ce qui est beau, Madame Belleville, aux offres Madame Belleville, au ligne qu'il tire en beaucoup. Si, si. Bison a bien noté, Ebani. Oui. Bison a Maonesco. Ton boucan na tête, on doit payer 3000 francs. Si, si. Na ba pesa 3000 francs. Baba souzi bantu zela. Ba pesa 3000 francs pas souzi bantu. OK. Na vanda na bandal. OK. So yebisa ngai na parce que souzi bantu na lemba salon. Ouais. Ti bandal. Na film, obi film ta pesa titre film ao. Nini? Business nzoto. OK. Na joué tableau mon président Calais, président Ranga. Na joué tableau mon président Modero, Fali Maswaku. Je vais Tatou Moulouba. Ok. Je vais 3000 francs. Eh. Si vous avez ce qu'on a bandal, on dit lemba. Et puis lemba, il y a super terre. Il y a salon. Voilà. Mais tu as la place de Belvès 8 théâtre. Belvès 8 théâtre, théâtre, on dit au Kendego, na morgue, on dit au Lela, on dit comment on l'a na malini. Et la maman Zate. Et ben ça bino bopo ani. On dirait to comme on est moni démarche ba zombie. Nde ba yaka. Vraiment. Lettre ba ibali ya mutu. To comme ba démarche mo mais lelo yo ndeko na mso télé mabité. Zalaka na moyen muke s'organiser ça ba filmer. Voilà. Et ayego bisa ser na biso ça la chaîne. Ko c'est la te ba benga yo. Ba sinisa ko ba contrat ko ke rejouer place mususu te. Vraiment. Zotombola mutu humiliation pe yaka. Si si. Na kata mafinga bakoza ba fingo mais ne ngonga o nzamba zotombola. Sala remarque moko yo mo vandaka botala au moins tangu ba tendresse bazuma ba miss lolo batutu wana bayaka pena bazofinga Belleville makasi nde tangu o nzambe pena sa alaxa ba. Donc c'est ça. Belleville kandi azali mo ponami ya nzambe. OK. Azali pe mwana oyo mwana ndako moni bilo msezaka nini carrière artistique to sala ka pe e kontaka pe place outi si si bande ko simbelo fimbu bazotielo kaye na mesa OK ezaki te bando ke ne pousa ambiance bana baliama tembele vata o ayi mukanga ngalula nakolela yo mama tufurai OK siko talaka yo mo ezalaki mukolo makona balabala so yo banze moya kala OK kasi ala kwa papa mama silo linya andoi manampul OK so taka bokene ba serro ba ke ba répétition muto yemba nampul micro nanete voilà donc cela veut dire ba humilier madame Belleville trop mais loko nga na retena madame Belleville comme suna silika ka ibisinga bi ko fingo ba finga nga na capacité OK ce que ça n'a aucun passe mais écriture c'est quoi na zape na santé ôté donc bah ça la perte il y a temps ata lelo bozu bo publier madame Belleville Mutakala a komata na mesa lié
amatina mbeto alali et surtout que beza mutakala esala na ngo à 3 jours mais ya yebe ko zala raté donc ba humiliation nyonso to ba finga ke mama oza moponami leti nga penza en tout cas comment nzambe atata olo baboy ko fingo ba finga ye nga na kokate na opete vraiment te na opete na ya répondre na be mwana mama biso mama biso ko to kapinga olo la senga pe na be émission les 4 cette émission OK botikela nga mwana nga na Bonsoir, et ça dépend de l'air où vraiment beaucoup de gens c'est bien moi votre humble servante. Pam Simaton autrement dire la star, maman qui a famille Bota, la fille qui dérange, défenseur, il y a Sir, il y a Belleville, Candy, la patronne qui est Poutine de l'écriture, t'habites à la comédienne, c'était à Baoba, richesse à Congo. Maman Belleville a commis les sous, maman Belleville a commis, maman Belleville a commis les bisous potes. Second choix, si déjà, et si là qui, bisous to la lisa kabinon zalate. Tolal Sabino Nzalate. Boza étonné Madame Belleville 3 jours en États-Unis filmé où tu vois yazalana ba stock a bomba rango penza en tout cas to consommer film la biso pe pote oyo et kozala bien mingi tozaka un événement moko événement du siècle événement oyo événement ya 2025 le 29 mars na showbiz en tout cas bokozala décidé bozala posa okanga ba photo na ba terre na ba actrice nyonso obolinga et kozala na vraiment possible occasion pesami na $10 ya pamba déjà okukota showbiz to ya mobondo parce que Madame Belleville nyonso sala eratakate aza mwana elaka atangela scénario classe bokomona décor bokomona président Gesho bokomona Davina appoilisation bokomona Linda Coach bokomona Gatibi bokomona président d'Acosta en tout cas boya ebele vraiment bokozala décidé na profiter ko pesa mbote nange papa Faustin Ngomo de Bruxelles maman BBC Jema la maman qui dérange regarde ngoma garçon Paris Natacha Golola patronne je te salue aussi papa Sam Nkungu nécessaire et pourquoi pas Adi Puné et tout à Ekota Bianca Zanga Chacha Mwana Suka famille Bota en tout cas lelo na plateau na nga zanga mon côté na zana papa kulutu ya famille Bota na kombo ya gérer ko betox ngana ito kendaka bien en tout cas Montréal sokoza parole mon nga ifongoli na plateau na yamba papa kulutu ya famille Bota na kombo ya gérer ko betox moto pas comme scénario oyo pas bimisa bana na théâtre malgré balinga ko tanga yete na cour des grands mais ko solo la lelo papa kulutu bonjour o sekinga vambo moi 2025 bali na brutalité makasi na cour des grands comme nous na cour des grands comme nanga na moni yango te na buku ya bomoi ata kombo nanga na moni yango te ya maman Belleville ça les ali voilà très bien aza congolaise voilà. Des pères et des mères okay. En tout cas bambote belé na bandeko nyonso bolingaka garçon ali tutu ya mbumana zolo mobala taille S et tolo mona nga 10 ans et le bane bomanga biso mibala taille S la émission biso mibala taille S et tolo mona biso yango ezo bom l'autre est là kasi te na tika na défaut bebe fo mekisa te no mekisa te ya ba mekisa bi mekisa te tala moi si nyama nyonso za nyama kolia te ah OK nyama mususu olia ngo boye eza lokola mbubu ebimaka na soso ya bololo oui OK ebebisi vino mobima OK tala mwana mwasi mamba odétruisa bavie ya bana mibala bato akufela mibali soki 3 fois mais namoni mpe santé ya papa oseye ezongi mpenze kitoko groupe mpe ezongi namona barépétition azongeli mpe internet tosola na ye donc bamoto ebele na batutu boolanda biso joue ya famille Bota ye popolipo première ba deuxième ba classe aka mbongo sombaka billet donc somba billet na $10 somba billet na $30 VIP donc famille Bota toza likambo mutu te voilà tikabi omoni oleo sona ina système en match d'entraînement surveille match d'entraînement donc toza toujours na match d'entraînement biso toza na événement biso munene famille Bota boza de partout en tout cas
lelo nde na yeko comprendre que tina nini batu ya sila bavanda na plateau bafinga madame Bellevie et puis sila aboka ba mabanga pour Bellevie a traumatisé vie ya sila. Très bien. Sur le plan artistique na lobi yango. Oui, oui. So atali bo abi non. To kenaka na biso kelasi moko. Mais ngai na rataka ba cours. Voilà. Mais Bellevie arata cours mon côté. Maman, batu babengi nga na Brésil. Batu bazobenga ngati na Bethlehem. OK. Et pas ya Jésus ezalaka ni ata kolo. Bazobenga ngati na Kuala Lumpur. Bazobenga ngati na Venezuela. Na Arabie Saoudite Gigi Katema depuis Arabie Saoudite famille Bota. Voilà. To kiti na Égypte, Wanito Esther. Mouchapa. Na Égypte. Donc, lelo na yeko découvrir téléphone na ngai ezolela tangu nyoso papa kulutu. Ba base nyoso ya ba famille Bota. Ndenge toza mobiliser. OK. Papa kulutu yebisa bandeko no nyoso papa ba yoza mukolo omela masanga na kaza libaya. Voilà. Oza yaya baleki na nyoso tu. Yebisa bango mot d'ordre zali o ezoleka papa voisin et talibisoté. Très bien. O ezoleka papa voisin et talibisoté. To la pongiti les 4. Les 4 attendent to la muka. To bani promotion il y a un film na biso. Donc ba base nyoso ta famille Bota en tout cas lelo na yeko découvrir que maman madame Bellevie Azana Batu. Okay. D'abord, Papa Tigre depuis États-Unis. Papa Tigre, j'étais salué aussi. Depuis États-Unis, vraiment, on a peine à route dans le Bellevie ou rien. Okay. Et puis, Yami Balé, Negonabiso, Alino Soba, Motema ya mama, Tina, na kati ya ville, ya Portland. Okay. Na Maine, na ville à Portland. Portland est à Balé. Si on va dans la ville à Maine, na Portland. Alino Soba, motema ya mama Tina, wana base à famille Bota. Toye sikoyo na Washington, sœur na biso Célestine. Donc na bana nyoso na famille nyoso. Merci beaucoup Nabino. Papa Kulutu Nabino ndenge bolobi en tout cas obi non pour ça ma monsieur Kitanga. Babi papa Kulutu. Ba tulinga question Alino Soba na mama batulinga elo ne sala ko olinga artiste no boy. Yo poza ndeko théâtre. Et ko salo jalousie te habité wana tike la copie ya ba mayonnaise na ba kisa shoga. OK, très bien. Wana copie na bango. Bazoko ka baninga ba avancer te. Et preuve année lelo to yaka totalisa niveau aussi laza. To za rappel na besoin amata pour oza la Bellevie à lobby. Très bien, oui. Asa relève. Ah, ceux qui Bellevie à côté retraite, il y a asa relève. OK. To kipe ko ya to tie poids. Na bato ba tie poids bazoko kate. Bon boni batiaka ya anniversaire ya madame Bellevie. Te batiaka te. OK. Batiaka te. Muta ko yebiso ke Bellevie kandi lelo asa anniversaire ya sœur na biso sila eza lokuta. OK. Asa anniversaire na été bango ne ba fanatique ne ba ponelaka yeye. Anniversaire na bango préféré madame Bellevie mais madame Bellevie ça maman, nous avons un trophée à meilleur scénariste d'Afrique centrale. Voilà. Mutu lelo longoli tete comment que le quoi ba obela ba kongo lombo ba kitunga na balabala. Mais zaki bon même comédien kufi faut ba kongo lambo. Yo ga suba ba maman. Maman Olive tala. Yo ga lisu maman Olive tala likamo. Même pas. Na ba comédien parce que bazo tourner, bazo zo frais de régie. Bazo bomba. Ateza ya mingité, mais ça quand même oyo zuma ya ko lo baké, azo corrompre batu. So yo ki mutu lobi bongo langa cha ba faire. Na atina bino bobe sa frais de régie. Le problème c'est ça. Kika ma frais de régie zalaki deux personnes ma vanda. Bellevie a fait des régies yemoko. Na repesa autant, na repesa autant. Au jouer 10 tableaux, au jouer tableau moko, il faut offrir des régies. OK. Mais le lot toya ko mona ndeko na zuma ninga panzaka makolo na kata ya émission on dit moi ça linga bota. On a système ba. Na ebite système ni ya ko panza makolo bon ata kutu ba to ba na ebite zani. OK. Ya ke bala biloko ya. Voilà. Somba bimpa mukwasa hein on bengo deux fois mais ça va na kit. Donc cela veut dire madame Bellevie tala lelo amemi so showbiz oyo par complexe pe ndeko na biso ansu nous la utaki poto ya zane diaspora mais muto avanda pena Kinshasa batumba posona dendo batumba pena misu na zo mona mo pe chega bete matolo vous comprenez donc lelo a signé showbiz d'abord okoki kozana na mbongo ne balba ke intel azala mbongo mais organisation voilà bureau ni nozala bango so tali lelo entourage ya madame Bellevie ana bato mayele ebele
Et puis na ba bazaki pa ne ba longwa mayele yana toujours ya Belleville. OK. En tout cas papa Kuluto rappelenge loko moko entre bino lelo ba proche ya Belleville soit ba communicateur na ba communicatrice ya Belleville ya lelo na ya kala différence eza yani. Te différence ya makasi. Yo mona sika oyo madame Belleville atia ta lettre mo ba lobiki na lingi ba anti valeur te pembe na. Banda biso toya. Mais ba resi ba bengana pour anti valeur. OK. As anti valeur makasi. Bato wana ko fingisa. Oyi bato a fingisa madame Belleville quoi ba époque na bango na te. Ba resi, ba moura, ba leki na malika manya. Ba Fivette Mayamba. Génération na bango na ba fingisa madame Belleville makasi. Oh, bo tendance à génération ni. Ya bango te. Oh, tendance à na sima makamwana na soto ene lobby akaka. OK. Tendance à bakuku série ni. Tendance à chinoise. Mais chinoise ba bengana na live. OK. Ah, yele ba bengana. Ah, yeba bengana pe na Clarine na la live. Ah, c'est mami to lingi na biso yete. Asa vrai. OK. Ba chinois ba bengana en plein live nga pe na zakota la live. Karine pe ayaka na vérité ah OK, yeba na Belleville na Congo ya a répliquer loba ke yem taper ça madame Belleville numéro Karine. Na lobi ngai ya na écoute on a sali na kuti Karine internet. Poto to kosa makambo te. Karine azaleki na âge. Pas nanga. Mais na kuti na internet. Eza batu basala théâtre za mwana mukema za na nenga niveau théâtre. La carrière à Lekio. Voilà. Toko pese exemple. Micho Bozo. Na ya Elko. Micho banda théâtre liboso. Mais ya Elko aza mukolo na. Oui, même Naomi Lufontaine na théâtre. Ouais. Vous comprenez? Donc lelo yo makambo alobaki wana eza lukuta. OK. Karine azala déjà star. Et puis film ene zaka film à Papi Kader. Ouais. A joué ça madame Belleville. Na Karine Mokonzi. OK. Et tawana ya zolo bawana. Yem ta pesa ke adakubisa madame. OK. Adakubisa madame Belleville. Eza tana biso eza tamoro ya gloire. Ya gloire, eza tamoro photo sepela, toza na trophée na biso, tala lelo artiste na kiyemo kwa bundi. Mais oyoka kalobi tango natali ba communicateur. Soutien. Ngana bakisaka ba jalelo. Voilà. Ba mikala lokwa ba biso. Abi et ça rend plaisir parce que biso lelo toza modèle bango moko kuna taka mida rapela bazuma na ba tendresse boko sa makambo lokola bato ya famille bota te basala ka promotion biso eza d'abord Belleville kandi donc tana biso lelo eza lokwa tana bango te ba fingisa madame Belleville makasi yango moni ba resi ba bloquer akosela bato makambo ba bloquer nga pona kovo ba bloquer nga pona boy madame Belleville lingaka bêtise te yango moni na bisa bino même baleki nanga keba madame Belleville soka lobi na yo tika pourtant akoboya na ye na kombo na ye yo peso muté mesuki toza na maîtrise to ko koma abaku famille bota révolté okomi abaku siko biloko wana ngambo ya serre na biso sila ezala te OK kuna ezali pousa ambiance bana baliama tembele finga Belleville pour le kumwe mata salle d'attente à jouer pas sila il faut finga Belleville très bien il faut finir ba comédien donc c'est un peu ça voilà merci beaucoup tozo qui est déjà bien événement zaka moko le 29 mars na showbiz en tout cas beaucoup za la décider événement du siècle 2025 muto bela te muto voyager pété faut pas vivre en là bozala na Kinshasa muto voyager te muto bela te to bozala actualité ya lokuta to boyi pe o fente moko boyete oh papa lobby nalanda oh maman lobby bozala bo vivre bon mon année va fête anniversaire et puis 7 ans il y a Bella production ce que elo mon on comprendre te balobi que madame Belleville a Hollanda ka idéologie ya baninga na mwana kokisi 7 ans na oya za na 5 ans na Hollanda moninga omoni biso na dash balobaka boy mino akoki ko salela lolemo lolendo te po akuta lolemo très bien. Vous comprenez? Et puis tu as bakisa subu makako soko weli ne coupé. Tikela ya ozanga sika ocha mukila. Très bien. Sikoyo madame Belleville lelo ce que to kanisa ba ya Solange Mindondo. Oyo bana ko koma ba filme période moi ça zo mona pas producteur a Betio Magoda. Scénariste a Betio Magoda, cameraman et pas vraiment. Ba ya Solange Mindondo ba ya ko bikisa quand même bana basi mususu. OK. Preuve ane ba ti dengange en Afrique du Sud. Voilà. Ba Fanny Katalea oh ya kala baza ba produit ya Solange Mindondo eza ya kala nde bon OK donc baza ba produit donc vous comprenez ba dipine baza ki pa ya donc serre na biso ya ki ko cha
eloko mona banda kolela na kala obinga naza parmi bato na lela pa ba scénariste na ndotanga ya lune ya mode botika nanu mpe magoda nanu ya bafi botia bafi oyo bayebi mosala poso tokotala bato mosusu bayebi mosala te na telemaka série wana mpo evanenga moko lokwa baloba na charité bien ordonné commence par soi-même nazwaki bandeko tozalaki na bango lelo Karine Amado sela aza fierité na nga Baby Donja aussi. Baby Donja. Voilà. Ozui Karine Schengen. Ozui même Déborah Michikale qui a tendresse. Ok. Malgré ya commandé agent l'État, agent la matricule, alingana pena sous cinéma penati. Donc lelo yo soko tali lelo yo. Nyo surtout o bango bazolo bawana sur Madame Belleville ezongela bango. Voilà. Akolanda bango na nini. Moto alakisaka nzela bazaka toujours simana ye. Biso doko kisa 7 ans. Polémique ezala te. Oui. Belleville kandi soka zaki na mutema mabe zaki na théâtre na nzonzinga kala o jouer na yaya mobwe aotanga komono te. Tala ngana jouer na système wana ezaka na théâtre. Yaya ngana o jouer na mutatika na otanga komono ngate. Et puis likolo na ngo a créé le refus de jouer. Oui. A baby sa scène pourtant yo ko sala bo producteur. Allo ba ke yo nem to baby si. Voilà. Ce que ce Belleville quand a tchaki mutema be wana mais belé o lelo bela mso bolinga boko ma fanatique na bango. Ouais. Mais bah ça. OK, donc surtout lobby bien Belleville ça guide. Oui. OK. Abana da ko guider kala. Obi ke loko ya mobile o bosanaka. Obi les amis du théâtre. Il y a Major Bissadine. À l'époque, Serre Nanga Bouibou n'a pas fait Bambote Belé. Au moins, son côté na Loa. Premier Congolais, Fongola maison, bah c'est Denga. OK. Nazaki star na son côté ça dans son milieu, il y a nos hommes aller aux transport. Voilà, Naza directeur artistique, il y a 7e bagarre. Voilà. On travaille dans Serre, on a guidé ba dipiné. Ba Serre ou comme appelle journaliste et politique. Tatiana Osango. On se comprend. Nazo diriger bango. Mais elle est époque où on a Belleville Kandi azo koma ba filmer bazo tchango na cassette ya VHS. OK. On n'est pas major. Il faut te respecter ba tuna tawa na serna biso sila bazo azo zela ba benga ke téléphone so. OK. Ce peut ba bengi était avant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ba benga ki était. Wana Belleville Kandi au diriger. Voilà. Au moins le biso to ka lo beza cause moko normal. On moninga na baki 2025 Zouma n'a pas imposé mon respect. Tendresse n'a pas imposé respect à respecter Belleville. Très bien. Miss Lolo n'a pas imposé mon respect à Yagola à respecter Belleville. Au moins, il y a match quoi tu as fait dans Kitio. Belleville a icône, a légende. Et ça manque, il y a une crise des mots. Légende, il faut qu'on colle la carte. Voilà. Pour pas bien à Belleville, légende, il faut pas zélater la légende à tête, ba koufaté. Ba exploit sali déjà. Désormais, Belleville a un exploit munene o asa ide exploit munene koleka prévenez qui ça choque banda théâtre soit disant libo soit Belleville. Est-ce que qui ça choque ça dans 5 films à comment na moko yo pe na poto. Oh, quand tu as signé la contrat la Bella Production, il y a un tableau à cocaté, il y a un épisode à cocaté. Donc, cela veut dire, Lélo, Madame Belleville, en tout cas, bravo. OK. Ce qui est Madame Belleville, aux filles à Madame Belleville, on ligne qu'il tire en bon côté. Si, si. Bison a bien bani. Oui. Bison a maonesco. To buka na tete wanda pesa 3000 francs. Si si. Na ba pesa nga 3000 francs. Ba suzi bantu zela. Ba pesa nga 3000 francs pa ba suzi bantu. OK. Na vanda na bandal. OK. So yebisa ngai na suzi bantu na lemba salongo. Ouais. Ti bandal. Na film, obi film ta pesa titre film ao. Nini? Business nzoto. OK. Na joua tableau mona président Caleb, président Ranga. Na joua tableau mona président Modero, Fali Maswaku. Na jolie Tatou Moulouba. OK. Na joie 3000 francs. Eh. Si vous avez ce na bandal, outi lemba. Et puis lemba ouais super terre. Il y a salon. Voilà. Mais t'as la place Belleville 8 théâtre. Belleville 8 théâtre bah théâtre on dit au Kendego na morgue, on dit au lela, peut-être on dit comment on lenga malini et sur le maman zate. Et ben ça bino bo poani. On dit comme on est moni démarche ba zombie. Nde ba yaka. Vraiment. Let's ba ibali ya mutu.
tokomi na démarche mais lelo yo ndeko na biso atelema bité zalaka na moyen muke s'organiser sala ba film Voilà. et ayeko yebisa sœur na biso sala chaîne kozela te babenga yo basilisa ko bacontraire kokende rejouer place mosusu te Vraiment. donc c'est ça to respecter madame Belleville. Ok, tu respecter madame Belleville parce que Azana Valère, Lelo, Aza éducatrice Yamas, Lelo a si comédie Valère, en tout cas, to finga rabaduna sonité, boyebi ki Aza fierté na biso. Papa Kulutu, idéologie à robe de la gloire ou inspiration ou taki wapi? Inspiration à robe de la gloire, au moni robe on a la tarango kuna pa ba warrior. Na linga sansama ma théâtre na madame Belleville. Mais na ko la robe wana bande ko pe belé a famille bota ba sepela na robe wana. Okay. Famille bota ko zané gaulois spiritas wengemen. Mais tant mon robe na bi nga na sepela no na robe na parce que robe wana d'abord eza lembo. Eza robe ya bato yo ba zola sa ke ba bimisaka intelligence. Voilà. Robe wana ezali toge. Oyo bande ko na biso ba zuzi balata. Ouais. Donc et ce qui est là comme ko benga robe de la gloire normalement il faut dans la ingrate et sa famille bota nem pasir normalement combo ya robe de la gloire. OK. Famille bota penande ba komeninga papa Kulutu en tout cas idéologie à tige na robe de la gloire au kotika ngote. En tout cas pesa ki opé félicitations et émission to cela dernièrement. Souka. Okay. Et puis yo pe ba mona ki message no babi niveau bois kamine lamba wana et ça le kitoko. Voilà, merci. Au moins avantage ya ko pakola nyovie belete. Avantage à parler de Nyovie Belete. Au monde bimi na eloko wana. Ah ouais. On est moi na mobo ya 15 ans. Il y a 14 ans. Vraiment. Au monde Nyovie personne comment parler lango et puis ça va me pe misusu bikanda. Ozo parler lango. Ouais, pesa bino kanda. Quand ozo souhaiter le roi boti la césarienne. Ozo mona donc ozo mona. On voit pas boti la césarienne. Quand on dirait mboa ba maquiller donc on mona elongezo yebana te. OK. Mais soko tali Prince Lwamba lata kiam. Yo latiam biaka zanga lati etikali bipine na kolati sango pe samiga amba pa kolata samiga pa kolata na batantini mususu pe ba kolata si fa lata si OK moi na biso pe fa lata yenda tika la sima chacha fa lata donc robe de la gloire ezali ba famille botanante ba pesa ko comme robe de la gloire en tout cas merci beaucoup nazo porter bino mbele na mutema ngalo ba chaque fois baza ba fan biso te baza ba fan madame Belleville mais tellement que to lobela madame Belleville to la sara bolingo wana babaka. Papa, tu peux imaginer neige ça. Papa Kulutu na chelo kata 50 moko boye. OK. Papa Kulutu na chelo kata 50 pour bakambozo sala tozo comprendre. Mais soko tali ngambu ya ndiko na biso sila. Ba fan ba koma ko lemba matolo. Makasi. Ba charge ba vie na bango. Na ebisi. Et puis mususu pe ba yebisa nga ba katela ka elingala. OK. Boni boyoko. Bosaka na ba chaîne na bino. To lembi bino pe. Voilà. Biso to soutenir ne artiste na biso. Très bien. Moni place na mona ki ser na biso. Il faut kata hémorragie wana. OK. Voilà papa Kulutu okoko loba na madame Belleville par rapport ya mafinga nyonso lelo bientôt azokokisa 7 ans na événement okoko loba na madame Belleville comme conseil kaka. Non, elo nga na koloba na ye omoni na moment oyo nzamba zotombola mutu humiliation pe yaka. Si. Na kati ya mafinga bakoza ba fingo mais ne ngonga o nzamba zotombola. Sala remarque moko yo mo vandaka botala omona tangu ba tendresse bazuma ba miss lolo batutu wana bayaka pena bazofinga Belleville makasi nde tangu o nzambe pena sa alaxa ba donc c'est ça Belleville kandi azali moponami ya nzambe. OK. Azali pe mwana oyo mwana ndako moni bilo musezaka nini carrière artistique to sala kapé et compta pe place outi. Si. Bande ko simbelo fimbu. Bazochelo kayena mesa. OK. Ezaki te bando ke ne poussa ambiance bana balia matembele. Vata. Oh ayi mukanga ngalula nakolela yo mama. Tufurai. OK. Siko talaka yo mo. Ezalaki mukolo makona balabala so yo banze mo ya kala. OK. Kasi ala kwa papa na basilo linya. Silo linya andoi manampul. OK. So taka bokene ba serro ba ke ba répétition muto ayemba na mpul. Micro nanete. Voilà. Donc cela veut dire ba humilier madame Belleville trop. Mais loko nga na retena madame Belleville comme suna silika ka ibisinga bi. Ko fingo ba finga nga na capacité. OK. Ce que ça n'a aucun passe, mais écriture c'est quoi? N'a pas na santé haute. Donc
basalaka perte ya temps Ok. ata lelo bozwi bopublier madame Belleville Mutakala akomata na mesa lié amati na mbeto alali akomi pe et surtout que beza Mutakala esala na ngo 3 jours Vraiment. mais ya ye pe kozalaka te donc ba humiliation nyonso to bafinga ke mama oza moponami leti nga penza en tout cas na koma nzambe ata toloba boye kofinga bafinga ye nga na kokate na opete vraiment te na opete na ya répondre na be mwana mama biso mama biso ko tukapi ngolo la senga pe na be émission les 7 émissions ok botikela nga mwana nga na bote na 19 ans ok donc coup de chapeau au laxi pe nous a vrai artiste 7 ans au sale mission monté pour répondre vraiment sans rediffusion oya rediffusion pesate oya pe ko se justifier te nenge bandeko bayaka ko se justifier oya pe te ko lakisa ke bato ba ofingela nga bato tika na tia bango coup de pouce ozaki wana chaque fois soki bato lingi to tomboki la miso to finga yo zolo baki baza bandeko na ngala to kabwana bango te ok. En tout cas, ngai invité spécial nangana le 29 Ezaya Gabi. Au lobby? Le 29, ya Gabi fa voyager Tazanakin. Ok. Sœur na biso Thérèse Fazala. Ok. Boya ok wat. Ok wat. Ya ok, apa kenda wat. Ngolo ba slogan wana mbongo te ok wat. Ok wat. So ba memi yo to ok wat. Te aza mutu ba ko meme pe. Ok. Bazala wana. Voilà. Ba sœur na biso ba pati melanga. Bazala. Eza fête ya Congo, c'est le Congo qui gagne. Qui ça choque fois ya. Nga na boy sœur na Thérèse la ba pesa ki ngata mukua. Le 5e anniversaire pas pasteur. Eza ki 5e anniversaire. Le 5e. Quand que n'a pas pasteur de la foi. Et là on est choquant makata bi ah sœur aleli mukua. Moko pas c'est ça. C'est 5e mukua. Te alors quand les biso bi est-ce que ba bengi ça ki nga ba pesa ngata mukua. Mais ngai moko na invité bino. OK, boya. Belleville kaneza rwandaise, aza burundaise. Aza congolaise. Aza congolaise, aza ndeko bino. Aza kapé na problème na bino na mutema te. Voilà. Et puis biso yo, les biso to bango toloba boye bakoya ko sa eloko te muta ko mekaza te. Biso pa na biso to si to limbisa bino na masumu na bino nyonso. OK. Donc invitation spéciale na bino tout boya. Babaku conscient. Bozangati. Très bien. Oh bozalaka desi na oyo bandeko basalelaka ser na biso sila bacampagne na mabe. Voilà. Bakena ko fingele bato, bakena ko fingele Belleville. Boya nazo invité bino. Okay. Somba billet na $10. Somba billet premier banc, deuxième banc. VIP. $30 VIP. Eh, ma Belleville, na badinga bachaka basa. Mon pena papier lombe présence na bango ezanga te hein. Oh. Na lobby. Wana eza événement au président Fatia otanga ngona bilan na 2020. OK, madame président première dame pas Coco. Et puis madame la ministre, nazo mona ndia kozala. Maman jolie kenda pas kozala. Wana sœur na palais. Sœur na biso palais. OK. Donc les événements monene historique, légendaire. Donc tara showbiz. Voilà. Tolongo la complexe hein. Ouais. Tolongo la complexe d'artiste. Et puis bon la bino sonité. La prochaine anniversaire na bino boya na showbiz. Biso to koloba te ke bolandi biso. Biso te. Pour ça le wana pesa biso te. Parce que madame Belleville guide. To loba ki balandi biso ndeni. Azala déjà guide bandaka. Voilà. Donc c'est un peu donc comme na suka papa kulutu bato ba Kaka ziko. Bambote bato na bato nyonso balinga ko oui. Et loko bato bako retenir ba famille bota nyonso otolobela madame Belleville. Bandeko ebele bapesi nga message balobi bapesi bino na ba félicitations. Merci beaucoup. Parce que to mona ki ba créa ki ba beza ba swani ba sali bo. Kaki paka kokolo. Eleki inaperçu. Beza nyonso eloko nyonso bomona na internet. Ba distraire mutu te. Bango monde ba kolo envoûtement. Bango mo ba kolo distraction. Pour venir lelo ba ti artiste na place moko boye. Lelo nga na komo lo bango. Moni biloko na lo bango na mso les abatu mususu. Voilà. Comment yo équipe na binezo ke na okufa? Mais bon, comme c'est équipe mususu. Pourquoi vous dites ça équipe mususu? Vraiment. Jamais. Tala lelo yo ne ba kitisi ser na biso sina nazo tala nazo lela. Nazo tala na olela. Hôtel o lela ndeni deuxième chaîne bimi. C'est que liboso de Simbi, il y a mis balé ko Simba. On ne tue pas deux lèvres à la fois. OK. Ma belle via la ndarape de nyama na mbala mo te poisa kanga bango. Moko kuta kufa na pema. OK. Candidat na Belleville TV, France 24 na TV5. OK. Et puis à stabiliser makambo. Ndeko kolingaka te okopier mutu na vie po otalisa bato ke ngai pe kaka nga pe nazo sala nga pe naza capable ya kokoma wana et puis nazo tinda bino na verset biblique moko o ezoloba ke mawa na mutu akotie likane na mutu si
muta mokili aza muta mokili. OK. Nzamba aza nzambe. Si. Totika idolâtrie. Et puis nakoya ko bakisa susu boye. Karine Mokonzi leki nanga lingwa la muta zaki makasi na cagnotte. Cagnotte. Ye muta sala auto mona ndeki ba chinois na ye ba sangisela $5,000. Ba pesi. OK. Eza ba faire na ye. Wana eza copie ya Karine Mokonzi et puis ezaki nango normal. Mais lelo yo madame Bellevue a coupé ça ba fanie charge té. Vraiment. Botika koya ko yebisa biso baza ba responsable baza ba famille na bango. Et puis bilo monsieur ezaka nango na sans envoûtement. Oui. Na c'est moi benganga na tindi monga lupangu. Tika boy. Mais c'est au nom de Jésus kanga biso to bondela. Otindi yango ne nabi yana comprendre te. Eza ba envoûtement. OK. Eza ba envoûtement. OK. Bamvuta bamutema moto pesa. Ba comédien botika biloko wana. Biloko erenyaki makasi balititi na salo lemu. Il erenyaka makasi. Makasi ba église a ngiringiri. Ba 2020, ba 2020 pardon. Biso ba nzulukable ba ekuta biso ka place batika biso te. Bokomela ba mituka biso na bino tokomota mwana ba wewe. Lelo bo se retrouver bino na ba wewa. Au moins pe boyo contre jour ko lekanga. Ba miso ba loba keza adani ezaki envoûtement famille ba guerre famille. Ya nzambe yebana. Moni biso na bino. To lia mbongo bien ya nzambe. Ba famille bazo combattre bango yango ba te lukutu bati ko c'est la famille ba makambo. Donc eza makambo ezaki ba mbongo mo ya bien te. Donc maman Bellevue Kandi a respecté ba fan na ye. Yango mona tie $10. $30. So kazaki muta matala nana muta ba concurrence. Alinga cha 100 na 50. OK, tozotala mboka. Et puis eza occasion mutu nyonso. Moi d'autres zali biso ka na Congo tolata drapeau oyo. Biso ba toza résident na Kinshasa tolata drapeau oyo na ba province. Bino bato bo uta Angola. Délégation voilà, na drapeau. Bibish Kandeya alobi nanga déjà papa ko na somi drapeau Angola. OK. Na mieti chege maoga lobi c'est na biso excellence abi papa ko tu boulot kayou. Donc félicitations la bido. Ba famille bota mamita dina de Belgique na dina ko zanga. Famille bota ya Londres, ya États-Unis. Papa soba na yebi ke il coïncide tamo bona mama tina. Donc famille bota e kozala événement sukaina événement saka moko rendez-vous za moko. OK. To la lika pongia ba début le 29 mars à 17h. Na showbiz. OK. Yaya. Okufa te pardon. Mikolo ni nazo bondela. Tendresse kozala na bomoyi. Zumo kozala na bomoyi. Muto bela kozala te. Azate. Ba rezi kozala. OK. Mwana msunani. Moura. Bobela te pardon. OK. Ngapena na nazo tepela mabolongo na Nzambe. Nzambe. Zuma za na bomoyi. Abela te. Muto abima pete to kanga ba fonctionnaire nyos. Tendresse. Kokepo no te pardon. Kokepo no te na oki sango ngana kufi. Kokepo no te. Kokende te yaya. Akufi. Mais mabeka c'est un risque na bato. C'est un risque makasi mais asa nanu ana Kinshasa. Ko bima te bokotika la. Ya gola. Kupatu kito. Uju somba apa. Olobi abima te kovanda. OK. Boko vanda boko mona fête wana. Et puis tant ozota la fête wana to ebike boko tala. Makasi. Zana likayebu pembe. Pour attention. Pour attention. Voilà. Et talibino. Voilà, bambote. Bambote na ngai na Dylan Moulanga. Na maman na ye Rogeline Kabwala. Voilà. Là où repose le cœur du chef au balobi Jerry Kobetox atala tala ponika oyo. Wa pakola ka te lokote. Ba aussi likela ye hein. Okosi bango ponika. Ngai ne ba yako basaka na nzoto na batika nga. Makamili yozoloba. Ba aussi likela. Na ba yane basaka na nzoto na batika nga. OK. Basaka ni sakai na nga makasi. Ba yebaki valeur na nga. Voilà. Yango zomona na vie eloko na ngana lobango te. Obi lelo to komi ko sibir eloko moko. So za la famille bota. Bobebani. Moi ça combien baku. Combien ba. Voilà, merci beaucoup. Na ba comédien. Voilà. Te na bi na ba comédien. Si. Na ba comédien ko comédien kema. Oh mi ponela ko za famille bota. Vous allez la famille bota, zala pe abaku. Chance Rosalie la famille. Voilà, merci beaucoup. To comme na sous émission na biso bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na pe ça la biso bien pour to améliorer pour ça la bino musala kitoko événement za kaka moko événement discret et ça le 29 mars na showbiz en tout cas to consommer pe film na biso o Maman Bellevue a tel biso pote oyo. Pote.
Maman Belle-Vie 2025 4 films déjà tout construit bokozala vraiment des cités bateau nyonso balinga papa stage pasteur patron décor balinga Davina balinga mama Kalunga en tout cas balinga président Gesho bozala wana bokozala des cités en tout cas merci beaucoup pe na baboni na biso ya Kilelo merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles maman BBC Jema la maman qui dérange Bianca Zanga Dipine Chacha mon asuka famille bota la maman chérie à moi si maman Germaine Makiese Jean Mboso na kata France Nicole Makalou moi si ya bébé Frida Konika na Jules Kapende père double na mère double na kata Bruxelles wana babote na bino ebele et pourquoi pas na yemoko poutine de l'écriture maman koma nzamba batela yo apesa yo inspiration mosusu showbiz to ebike ekoleka malamu makasi merci beaucoup à deux aussi oyazana simabilili à la prochaine merci beaucoup bye